Va José. Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Seigneur Jésus qui s'assalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai pe na ebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance ba matana ba avion bakenda partout ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus qui sende bokobika bato wana pe bayaki pe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance
délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku bapasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nga mama Jeannette. En tout cas na belaki tension makasi. Na yo kota na YouTube na kota na Ozana Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Le même jour na keipa docteur nanga atali na tension sisili bilonyo sebanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris. Na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga. Nazali na problème à mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé à oloba te na etango na ye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komi loba na ye kotémoigne moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to repose nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigne moni na nzambe ya ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto ba José na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azala bomoi. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tiro. Yesu na bikina tanjola. Yesu. Papa na bikina temoye sangalo. Kapena tato na bosambela yo. Swamba. Yoka bosenga nanga sambaka maseye. Yoka shishe na ngaye sambalo. Naye na bapasi na nga kosaboza mbe na yo naye na kozanga na nga kosaboza mbe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso unela nga yeso yeah.
bisengasenga nzamba nalemibi yapesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemibi ya bisengasenga nzamba lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Besa wafako Besa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Besa mukatangalisa Besa mukatangalisa Besa mukatangalisa Besa mukatangalisa Chiro soki nazoyemba obekisanga te oyebi te bisika nzamba tokolanga soki nakoma kosambela obekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga soki nakoma kobinabina obekisanga te oyebi te makambo nzamba asalelanga Sambe na sobilela azenzamba usolo oyo nasakole yende samba libela Sambe na soyembela azenzamba usolo oyo nasakole yende samba libela lelelelele nalingi mobaloyo nalingi mobaloyo ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na ngai ye nzambaka nazalaka lokatere apesinga lobango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo mosika ezali beta mololo wami bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil nous obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomaka mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.
pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasambolo azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azala bama. Komba mana yo Jésus. Komba mana. Tirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina temoye sangalo. Kapena tatola bonsambe na yo swamba. Yoka bosenga nanga sabaka basaye. Yoka shishe nanga ye sangalo. Na ye na bapasi na nga kosabo zambe na yo na ye na kosanga na nga kosabo zambe salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu unela nga Yesu Senga 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 Kale bibi ya pesanga kabela ngami senga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai Kale bibi ya senga 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 Lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Jésus, Kotikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Chiro Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebi te bisika nsamba tukolanga Soki na
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba mosolo oyo naza koyeli nzambe nazoyembela aza nzamba mosolo oyo naza kotela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki sije na ngai ye nzambe nazalaka lokatere apesinga yo mano natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apambolinga yesu apambolinga yesu yesu apambolinga chilobo yesu amokotinga apesitina asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomaka mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola lingana bobakelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya vrai oui aller retour oui kokende bezo oui tika soki oza na Sainte-Thérèse le ciel est l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ils ont ici, il y a service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma calicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla, Ah, moto moi de le meilleur mot. Il y a mon dédé. Attention ton ganayo.
moto ekolongwa te okozotokana mobimba yango jibe service eza kaka wana kisasa teyeya o angola brazzaville tozokete kala mingi te mokili mobimba abiloko ozwi donc alongoli biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois bakoside yebisala bavoisi oyo basala bandeko na miki na poto place ya serie ya kotia biloko eza epai ya josé baila sibe service eza kubeta bango toujours frappe na aller frappe na retour t'inquiète awa puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille nde mama Mireille moi quelque chose ake baka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendikapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na 1 dollar na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa te lamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là.
Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci mama oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na liso Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes, car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Va José. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu, Yesu.
nalembi abisengasenga nzambe alonda ye nalembi epi yapesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi mpe abisengasenga nzambe alonda ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelera Watitishina watitishina nsambi watenzelera Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alleluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitila Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse Samba pambola bino Alléluia